avec preuve. Donc, mais partout où il y a Congolais nous souffrent, la Congo n'a pas été pour attendre la biso, on a ainsi la zone à côté de la biso, la moni est au moni de la Congo. C'est-à-dire, il y a le président de la République, aïe, Nambo, Kaneka Sakola, donc vous allez avoir, donc dès qu'on a le Maroc, tout le monde est d'accord et il en restera ici, l'Obinde m'a gagné la conférence. 5 minutes et autres et Babi Baloukuna, notre collègue Atika Bisso, a commis la politique, notre collègue journaliste. Alors Babi, tu dis quoi? En tout cas, c'était un plaisir de voir que le président Fachi a en vogue. Et puis, a drainé foule, y compris les leaders d'opinion. Parce qu'il faut rappeler là-bas que nous avons télémiawa, nous avons une figure, il y a une ville, il y a un pays. En France, en termes d'opinion, il y a leadership, il y a opinion. Quand on se voit, on sait que, en tout cas, message il y a comme Fatia et ça là en Belgique, ils ont Kenya. Nous avons en Belgique, nous avons marqué Taboua, pour représenter, pour quand représenter côté à nord. Donc, nous avons élément, soit la presse. Donc, tous tels que nous sommes là, tous alliés pour vulgariser le message, il y a voyage, il y a chef de l'État, et vous avez vu. Le chef de l'État est très réceptif, même la Bandeko va pour passer un message contradictoire à son action, il écoute. Il écoute. Au moment où nous parlons, les amis, qui ne sont pas nombreux bien sûr, Madame Moussika, mais on les écoute. Alors, il est un peu frustré, arrivé à président, mais apparemment, c'est normal. Ouais, tu fais ta lecture. Ouais, il faut ça normal parce que ils sont sur la trop bon maladie parce que ils sont sur la congolais. Président Zali, président congolais. Donc, il faut se manifester parce que jamais pouvoir est à la ça. Il faut pas s'arrêter à ça. Alors, bizarrement, Balobi et Zabalouba, mais la comprendre que le Congo. Na comprendre Balouba Bazar. Balouba Bazar. Il faut Fachi Moulouba la sauter. En tout cas, esengo makasi mpona komona bandeko na biso nyonso baye bagrand journaliste oyo boyokaka na monde mobimba ezala na Kinshasa ezala na Chine partout bagrand acteur ya communication ya biso bacongolais bangoyo sans toutefois soki oyoki bacommunicateur baoyo mpe basalaka mokili ezala communication ezala bangoyo. Merci. Donc esengo makasi mingi bandeko na ngai mutu nyonso asalaka mabe mutu nyonso asalaka malamu mais soki mutu asali mabe yaka epai ya azali yebise ketala ndeko yo osali mabe asalaka bongo te. Président Fachi azali président ya biso bacongolais soki asali mbeba azali na 8 mois yaka ndeko na ngai oloba na ye ke non po azali koyoka bato nyonso. Merci. C'est comme message au Lobarana Chiluba et que bato musu bazoyoka te. Okoyebisa bango nini? Bana beto ngini kisaka ya bungo kuna bilobo ya communication wa Congo. Bilobo ebi mbidi bien ze communication monde mujim. Pani nous tangila on parle, nous nous très bien que qui bâtit pas quoi ta communication mon monde mujim. Donc pas dit ah pas pigner beaucoup pour faire la communication le président Fachi. Momone kabena ba mu banyema kabena ba bi pata ba dika ba le source beaucoup d'informations minele là pour qu'il ne faut moi du tout na Fachi mboba ba tuweze communication France toi ça qui dit là toi ça qui dit voilà OK rapidement voilà rapidement pour le baboye s'il vous plaît nangana ko la question oyo tuni eza question to mona on va le noter
tu extrapolé pour lelo moto oyo azali na pouvoir na biso azali na école ya moluba mais boko sala te ke mokonzi na biso aboti na moluba te aboti na école mosusu olakisa ke na kati ya ndako na ye moko aboti abali aboti na moluba te abali mpe na moluba te elingi kolakisa nini ke na kati ya ndako na ye moko tribalisme ezali te. Voilà. Alors na série ya Mobutu tomonaka mpe bangbandi na série ya Kabila tomonaka mpe bandeko na biso mpe baswahili mwa pembeni. Alors pourquoi tokomisa yango grave po ekomi na série mais nde tozali kaka balumba te nde baza kosoutenir président Faci. Moi personnellement na soutenir ye aza na 8 mois topesa ye chance tozala nsima na ye pour que abeka kolonga mosala oyo ezali ya makasi ya kokamba mboka Congo. Alors je vous dis merci beaucoup. 5 minutes avec vous. Toza mongo ngala mongo bandundu. OK, ngala wana kaka Congo. Bando yo bazo bénéficier na gratuité enseignement. Baza bikoloni. Congolais. Merci. Alors une chose est à dire, topesi mbote pe bandeko na biso ya communication, bazota la biso, ba Popol Mukelenge, ba pe ba osala la communication, IJCD. Marius Mungabe, bouger les États-Unis. Donc vraiment, communication mobimba ya monde déjà pour bouger en faveur de Moussala au chef d'État. Fabien Kouswanika, Pasteur Bobo, tout le monde là bouge. Cheikh Fita. discours bientôt ça va hypocrisie. Totika Kolobaka, Makambo, calmement. 5 minutes avec César Ngadi, Kolobaka Bosolo. Tous journalistes, mais tout bêta Ramassola bien. Ce que bêta Massola Mabé, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc tout ça va mascarader. Président Nabiso, au groupe critiquer la constructive, à mon amboka, mais il obité que Bando Finga président au Bando Salabo. Donc tout ça va Makambouté qui va Fabien. journaliste. Est-ce que tu permets que journaliste à ça la boussala à ça la est-ce que tu permets ça? Je permets à Lobaki Ango tozali na état de droit et tozolo ba vérité analyse la vérité ofinga oloba ba biloko tologie na marketabu afinga na noté aloba na noté professionnel kritikaka président François Mabé na kritikaka 5 minutes na kritikaka président Tango Ayamba Kanambe ngana ba Kanambe ba bimi libanda bazo seka na kritikaki c'est normal mais tout ba makambo ko finga te ba komo musu botanga to pas to petra masolo ndenge wana te parce que bando pesa ba to kana na bando na image to petra ba masolo ndenge bo merci César merci